On va faire la guerre pour la paix dans toute étendue à la République démocratique du Congo. Moi je me pose la question, si vraiment il y a des hommes d'État dans ce pays, des hommes d'honneur surtout, c'est ça qu'il faut dire. Parce que moi quand j'engage mon honneur dans quelque chose, je ne reviens pas en arrière. Et puis pour ça, on a dit, bateau, télé, papa pour les combats, mais le bon déstabiliser, le bon amour de Rwanda tout. Mais ça, on pense à la Bamouzé, l'aura désiré Kabila. Congo, et ça, la bateau de pêche. Mais ça, la Bambisi, Congo, qui est le bon défa, Dioni, et fait sa mbongo, la mbongo, 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 bangeli biso, mbongo, ba pesa qui la mbongo, mbongo, wana so ba pesa qui ba pêcher, ba pêcher, et biso ba mbongo, ba mongati. Mais les Congolais l'été. Sauf le fait que là, sur le dos de la tout ça, tout Merci Nabino Batubozuli Bakuya Kolanda Biso Namo Koloma Lelo na ezui ezali bongo branche moko oto chano seyo di Congo et siko to tombola kamongongo to nganga ka to zaba Congo mani to panza kampoke peto chaka li tondo na nzete po to benga yango malamu ezui l'Équateur ezui la Congo centrale ezui la Bandundu ezui na le Kasai ezui na este la biso na Lubumbashi ezui bipai binso ezwami bino bana Congo toko panza mpoke toko sasa pamba te tango ko lukoseya de la presse oyeba ka koza likambolana ni pamba to ezali ebale eboya mbindo. J'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités. Océan zali bongo etinda ya nzambe tata ndeko ko ya na lolenge nyoso ko zoseya de la presse te pamba te na zingami na ngolu ya mokeli pe pai na nga pokoto kokuta ba balane okokuta ba niamo ya kasi yoko koko séante po etali ebale mozindo ebale monene tuna kantine ya bakombo pe oye baba nani nde basimba ko séance de la presse o ali moke obomba mite bisika biso yo zali to si to découvrir yo ndeko to ko silisa yo malembe ndeko Christian oko sala ba vidéo na no sisi ko sala te bako komela yo na basisi ko komela yo te kaso yebaka suka na yango okongolo mana mabolongo po ete sika oyo yaki koluka ndeko yo yebi yango te bato batindi yo bako regretter na yo moko mokolo batinda ki yo pamba toza moke esika nyoso okokima yebaki ali esika océan esika nyoso okotambola yebaki ezali esika océan me ngai na ali moto nyama te nali moto na mayele na kosilisa ona lolenge ya mayele na kosilisa ona kimia pamba to kota ki nesika o yebite mozindo na yango oko tambola oko luka me ngai na kolamba yo bakochela okochela me ngai nde molambi nani aleki petit batinda ki onesika ya mabe océan ye moto akokangise mbangala na botami te moto ana devoir ya kofandisa nga kimia bobele mokeli kasi yo moto mokili te ezui elinde likamba mabele ndeko kolia eswe ngbele te po ngbele kokoma ya pasi ndeko na ngai elinde likambo ya République démocratique du Congo océan mosolo nde kobomisa ye océan mosala nde kobomisa ye océan azalaka na se alibeka moto te océan azalaka na kati ya poshe ya moto te océan tambola kala mpema ya moto te po océan ba intimidaka ye te pamba to océan asalaka oyo ali pasi ya bakongomani lelo bakongomani bako souffrir bipai na bipai lelo la Congo nani ako seka Congo ya na pasi pona komona ke mboka na biso basi ba infiltrer biso tina kati tota la vidéo Kabouya l'homme puissant. Donc j'ai fait le constat en attendant que les autorités judiciaires ne puissent empêcher
un OPJ ou un inspecteur judiciaire ou un magistrat pour faire le parquet, plutôt les constats ordinaires. Je puis déjà vous dire, comme avocat conseil de la famille, qu'ils sont venus, ces militaires-là, réellement, qu'ils sont réellement venus de la porte d'entrée. Et voici la façon dont l'itinéraire qu'ils ont emprunté. Et ils ont longé vers l'entrée de la cuisine. La porte était ouverte parce que c'est l'heure ordinaire ou les heures ordinaires où les gens sont dans la cuisine, les enfants, et un policier a essayé de revenir jusqu'ici pour essayer de protéger les enfants qui étaient dans la cuisine. Son chapeau, après avoir été brutalisé, est juste là à la porte d'entrée de cette cuisine. Donc, ils ont forcé la porte, qui n'était pas fermée évidemment. Ils sont entrés par la force. Vous pouvez remarquer que le congélateur, qui généralement est au coin du mur, a été déplacé. Et s'en est ensuite suivi les méli-mélos. Il y a des bruits un peu partout. Nous sommes dans la cuisine. Remarquez qu'ils ont ouvert même les placards. Ils ont cassé les verres, les fourchettes et tout ce qu'il y avait dans les placards se retrouve dehors. Donc c'est vraiment un sabotage. Les marmites avec du riz ont été pratiquement renversées. La table aussi également. Et un des enfants était en train de manger, John, et il a été brutalisé, copieusement brutalisé. Et le garçon est actuellement dans un état de trauma parce que nous sommes dans un régime où nous avons combattu le président Jean-Marc, sa famille qui a été pratiquement au premier rang de ces combats, combattu pour qu'il y ait l'état de droit. Mais regardez où nous en sommes avec cet état de droit pour lequel nous sommes des supporters. Et tout a été renversé. Les flics. Alors c'est un des enfants. Hein, et vous remarquez que dans cet état ici, une fille en plus, si son frère ne l'avait pas aidé, en tout cas il y aurait eu autre chose ici. Dans la maison du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est son bureau. Et ça, c'est la salle des sports. C'est le président du parti au pouvoir. Le président du parti au pouvoir. Ça, c'est son bureau à la maison. Donc, c'est le bureau où il travaille. Regardez comment on a tout saccagé, détruit la télévision, sens dessus, sens dessous. Les chaises, les dossiers. Donc, des voyous qui ne connaissent même pas l'importance des dossiers. Il y a des bris, comme je vous ai dit, un peu partout. Voilà, dans son bureau. Comme le disait tantôt un ami là-bas. Comme le disait plutôt tantôt un ami là-bas. Le premier président de l'Assemblée nationale issu du parti au pouvoir. Et actuellement, le président du parti au pouvoir. Actuellement. Voilà ce qu'on a fait. Je le filme et nous allons utiliser tout ceci comme des pièces à conviction lors des procès à venir. Parce que nous devons absolument, si nous sommes dans un état de droit, les droits doivent être rétablis. Cette famille déchirée, traumatisée par des éléments censés veiller à la sécurité des citoyens congolais et de leurs biens, c'est cette armée qui, une faction de cette armée, est auteur de ces faits de destruction préméditée. Des coups et blessures, d'enlèvement, des tentatives d'assassinat. Parce que tout ceci a été prémédité. Voilà. Ce sont des images qui seront utilisées lors du procès à venir. Oui. Maître est ici. Kolelo banani ba kolela. Tobelela ki. Tolobi dilo eza malamu te. Tolobaki botala banani. To sangisi maponami ya crise cardiaque. Maponami ya pasi. Congolais nyoso mi lachelamba alobi ngai na bimala balabala na telema. Biso banso to misukoli na mbidola biso to bwaki yango bisika biso ezali tolobi to koma batula petwa
po ete totonga ekolo ya biso Congo tobenga na baoccupant tobenga na barwandais tobenga na baougandais baburundais tobenga na batanzanien tobenga na po ete mboka mwa biso mozwa kimia bana ya tata moko mama moko dynamique yango wana esalami lamuka etelemi tomoni bongo Matungulu tomoni bongo Adolphe Muzitu Fumabwala Bau kaka yandi ve totali boye tomoni mwana mboka Martin Fayulu Madidi le président Eli tobaluki botomoni Bemba Gombo Djendeta Lotake Tumba le président Eli de 2006 qui avait accepté l'inacceptable totali boye tomoni Moïse Katumbi malgré tout juif qu'il est mais tolobaki enfin toza na besoin d'unité tokota la raceté tobaluki boye tomoni Vital Kamerhe le Burundais tolobi tokoza na problème te peu importe azali kanyenge kinke mais néanmoins atangi na Congo mayelo accueillir na kati ya République démocratique du Congo ezala pona ba congolais asala to sangani liboke peuple agangi bon trahir bisote quand peuple abandai koloba trahison bato bamona ki Vital Kamerhe n'est-ce pas bilo bato bosola ndanga nezu papa Jules la mama yemo na boteka na Congo central na hôtel la biso mabwilu na boma tracien bana mwanda boko talanga sikoyo pembe na Perenco na 5 maisons bozali hein? Na Sidadi boko talanga sikoyo na soyo tobeta lisolo bandeko langai eza bongo ser de la presse congolaise e bayel boya mbindo je me forme et je me cultive rien que pour vous informer j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités kamata makambo eza lelo libeba toko bongisa soki Congo ezui bonsomi nango pas de dialogue pas de négociation pas de terme au bilo boko bisepso la Congo s'il faut faire la guerre si nous voulons la paix ngate mtola loba yango bato na mayele balobi soko lingi kimia sengelo bunde tumba mboko ezangi kimia bato toko kote na se bande ko dangai deuxième personnalité na parlement deuxième personnalité yewana leli abetin kimo lokola nga moto pamba abetin kimo ba vidéo lolenge kolekala ba koti ba take sécurité ça la Congo ça ce n'est pas la sécurité n'époque à Mobutu bomoni yango l'époque à Kabila botikala ko mona yango voire même l'époque à Bakolon bongo so na zongi ta on toki na royaume biloko ko salamate ça prouve l'insuffisance que mboko yeza malamute occupation ba vahir bisoti na jolo toko lia na bango toko lala la bango toza na bango bisika nyoso toko tambola la bango pamba te bango bayende balia batokola baboma makambo ekomi bakotele moto na ndako oh c'est que bayebi biso la Congo bayebi comment nous sommes faibles bayebi ke biso tolelaka kaka mais il faut impunité oyesila il faut makambo ya lolenge oyelongo la République démocratique du Congo. Comment quand on te promet on te fait quelque chose bande ko danga Congo ango ezambokani batu ya lolenge ni bafandaka awa batu ya lolenge ni basala kaboy parce que toke ko so pouvoir ya bapaya parce que lelo bapaya ba Roubero bakanga ki Jean-Marc photo balaki ces vidéos ndenga sali kola mpunda baby si tu as vu le pouvoir mande ko dangai on mérite quelque chose. Moi, océan, je mérite ce que je fais. Personne ne peut m'arracher. Je mérite. Nauti Moussika. Petit à petit, l'oiseau fait sonner le comme la moto. Qu'on précipite tes petits. Et ce qu'on sait, c'est ayote. Bateau, bako tindo, bako kimayo. Parce que moi, à France, n'a un numéro naï. Tout de suite, les autres publient. Mais si, on casse nos autres.
Yo moko pe mitie na danger. Ndeko lango bata makite ata la lola la gaki na zwa yo molimo ngaki révéler. Na numéro na yo. Na yebi yo. Yo kalisa ko bomba mi yebi se batute bo bimisanga te mais j'ai ton numéro à vendre en France. On passe un numéro tout de suite, bah quoi attaquer la France. Nana numéro na yo. Moi je suis partout. Oko kanga tendeko. Na sina loni misi, ça partout je suis. Je me bats. Na lola pena mokili. Oko kanga te. Je défends ma nation. Makambo na osala tata na o mama na o bana na ba kosala yango te. Yo messel liboko la se, mais nga na messel liboko la se te. Mboka nini oyo? Ba bomande balingi? Ba kosumbela yango ndenge balingi? Ba kozwa minere ndenge balingi? Toko lobelo côté, toza wapi? Bato ya lolenge nini? Et puis bozo mona te, bato bazo telema po babunde tumba, bile bolobi bo déstabiliser bango le collabo les Rwandais touti. Biso to kozala ba musée Laurent Désiré Kabila. Pourquoi vous condamnez Mobutu? Pourquoi vous avez Mobutu? Parce que Mobutu a tiré la trace na Zaïre. Vous condamnez Mobutu pourquoi? Vous précipitez Mobutu la loi pourquoi? Ce qui est que Bino Bozala plus que Mobutu. Aujourd'hui, Congo est comme Mobutu, il faut protéger l'intérêt à Zaïre. Le roi d'Isaïr. Babengi le roi d'Isaïr. Donc, à Zongi Sakibi sur le royaume Congo. Le roi d'Isaïr. Alinga kite Zaïrois lela. Zaïrois ni na koye bisanga ke asufraki. Biso to botami to abana mike. To kola to lia Thompson te. Biso bando ko lia mabundu. Et puis mabundu ko foba longola moto ba ko biso moto wana mona mokia ko lia yango te e bebisa na maye. Mais aujourd'hui Thompson en pied di baso ya nyango. So mutatini mutu la balabala ke somba ko sala misute via beti peti. So comme moi les deux ko la mbange za ka via beti peti. So comme moi la eko longola eko moi ni tama na moko e so bula fufu. Allez-y comprendre deni ba diminuer Congo. Congo. Et ça la bateau de pêche te. Mais ça na bambisi Congo ke le ko defa piodi et pesa mbongo na mboka moko bope mbongo ne mbongo wana ba meli biso mbongo ba pesa ki na mboka wana mbongo wana soki ba pesa ki ka ba pêcheur ba pêcher biso ba mabongo ba mboto ba monganza mais les Congolais l'été mais Congolais fêté toza wapi peuple Congo mon peuple en vuluzi et là musabino place bolali bokoti na ba sentiment na lokuta po bolekeli tango. Mais biso tolobi pour la nation oyo kolekola tango te bolanda tozong sa ba vidéo pour vous dire comment malédiction bozanango. C'est pas possible dans ce pays. On fixe des choses, des règles. On dit c'est comme ça qu'on va fonctionner. Et vous revenez sur ce que sur vos propres engagements. Mais moi je me pose la question si vraiment il y a des hommes d'État dans ce pays, des hommes d'honneur surtout, c'est ça qu'il faut dire. Parce que moi, quand j'engage mon honneur dans quelque chose, je ne reviens pas en arrière. Et je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Ozalo kutamoko yako sakanate. Ndeko na ngai muto azosala na jabula za muto normal te. Bolandi wana qu'est-ce que Félix nous disait? Comment bateau bazo sa autorité à malobala bangote? Oh, tu l'as dit mon la papa Tshisekedi que Dieu soit loué. Nous avons un homme responsable. Alobi gana ko za la bongote. Na sima nango bomone. Bolandi Zakara alobine. Ngone ezangate ndeko langa. Ezangate? Ezangate? Zakari il est louba aussi. Est-ce que biso il faut te vendre à boyer. Quand tu promets, tu ne sais pas réaliser. Nation kotambola lolengeni. Nation kotambola lolengeni. Tozana janvier. Place le Seigneur les moutons, ça c'est l'examen de conscience. Ça date aujourd'hui de 63 ans. Depuis Bakolo Babunda qui prend l'indépendance. Ou à indépendance à moi. Wap indépendance sango ceux qui te ont réfléchir te. Wap indépendance sango ezu li kamola motote oseya a telemi pour na kobunde la nation na mabele. Nzamba za contre te.
d'Israël, Josué, Bobunda, tribu de Juda, bon lapidé, tout est traître dans le Congo. Osa lapidé, osa maudit, quoi que tu vis. La malédiction est sur toi. Ce n'est pas moi. Nzamba lobi bon lapidé tribu de Juda pour trahir biso contre Haï. Qui nous trahit contre le Rwanda? En soit fait pouvoir. T'as le pouvoir, place ces hommes et ma batte. Pouvoir ezangi si batu kimia. Pouvoir ya malongate. Pouvoir ya mabe. Lelo milelo. Vidéo to komi kobelela. Je suis en danger. Mes enfants ceci. Voilà ceci. Voilà. Est-ce que pourquoi tu linga qui danger total qui danger les bosoté? OK là qui on le fait. Le sako. Bon si ça faut tout le monde pas bongo ko ba ko bo ba yiso lengelenge. To komi wapi joli na ngai. Ah nkane konto bokele lo konefa mpekato na Suisse. Nzamba pambola yo na mama na bana na ngai. Mama Dolo nzamba pambola bino na Suisse. Mama Jovi na Italie nzamba pambola bino na plus 49. La Chabienne nzamba pambola. Kane konto kilame na plus 49 bokele lo konefa mpekato. Tokomi wapi na Congo milelo na milelo mofolo na mofolo mboka la biso moko to ana kimia te oko tambolo talisimo omoni cho olimwe mboka nanga moko moto auti esika mususu si ce sont des Congolais oh bataqué cela veut dire il y a un danger na kati ya parti ya IDPS. Cela veut dire IDPS c'est parti à traître. Cela veut dire IDPS c'est contaminé maladie à makasi na kati ya Congo pour na to soit traîtrise mais oyo parce que aujourd'hui batunyo so bazolo ba Seigneur bango tende bakotera la koyanga na Nzambe. Ce n'est pas moi na livre Matthieu botanga yango. Vous croyez aujourd'hui bato bazolo ba biso to lingi boende bango non. Il y aura pas l'élection na kati ya Congo. Toko sala élection te. Parce qu'il y a un sérieux problème, c'est l'occupation. Tozo voler ba voile, tozo tambola. Pendant que nous luka ba accord. Mais l'est, nazo tambola pour nango, ils ont solution. Tomi 4000 morceaux pour nako sauver bisiko minéraux zobima. Ma belle ezo full la biloko. Nzambe personne lo lenge na ye. A full aussi bil opération Jeanne d'Arc, opération Sauve le Congo. Toko bunda. Toko bunda. Et ça kaka la kana bisote. Biso plutôt toye pour te éclairer opinion, pour te délivrer tout le monde. Mais bon t'as le pouvoir na bino comment besoin d'insécurité. Bon t'as le pouvoir na bino besoin lia malamu te. Boza kolia te. Biloko ekake bibino. Po bokei ko senga maboko ya bandoki. Bokei ko tambola la bandoki. Kabuya tcha vidéo wana na monde na bilo ndenge bosalaka. Mais aujourd'hui monde à ténèbres et ko vivre tele boso ya monde ya Nzambe. Nyo ce ko sala dévoiler et Nzamba ko za possession. Biso bana nelonga, bana na bilaka to ye pour être to libérer mboka la biso. On va faire la guerre pour la paix dans toute étendue de la République démocratique du Congo. Bilo na biso to sakana, ba pacte na biso to signaka ya franc-maçonnerie. Sauf le fait, place au bozo, l'opprobre, tout ça, biso tolobaka, j'aurais la tête coupée. Mais yango yo penza, bilo qu'on a biso. Tambola na mokilo yebaka, kolo amoni yo. Yo mobomina lingomba ya masia, kolo amoni yo. Tambola na mokilo yebaka, kolo amoni yo. Miso na Nzambe, epai na yo. Ndeko nanga. Okolia na océan, okokota la ndako océan, okokota bisika zalaka, mais okomona océan te. Po océan zo tambola la sembo. Océan zo tambola na chemin qui est le chemin, la vie et la vérité. Okokoka ko toucher ngate, kabuyo ko pesa na téléphone ngana bimisa numéro wana. Ndeko langa ndeko fa na poto na wana ozoya ko zamboko la Kinshasa oya ata oyo si je me trompe pas. Ozoya na ozo fa na poto ozoya ko zo salaire no na Kinshasa etalinga ite mais tala bato ba fa na pouvoir. Ba lobi na vidéo boyo kinini. Si il existe état de droit, ça veut dire la carte la bango ba ebite que état de droit ça doit exister. Parce que mutalobi ngwaza juriste. Si il existe état de droit, cela veut dire azolobani. Ce qui n'a jamais été, et le bas camarade nanga. C'est une supposition.
Mais Kenya n'a droit au bi. État des droits, il faut salam. Il n'y a pas l'état des droits. Non-respect. Entre guillemets. Na bakonzi. Koboma na kati la biso moko. Nani a memeli biso esprit oh parce que tu as qu'un seul homme. N'est-ce pas Félix? Pendant que nous la Kabila, Moutou a finga ki lobi. Moutou a lakisa ki mabenaye. Moutou papa tu sais que du amulumba. Alobi c'était rwandais. Bande konangaye. Boko boma biso oui si Dieu le permet. Mais vérité boko yo ka ko blessé biloti la kati ba kaleson. Toko koti sa épée. Pour changer. Quelle nation, c'est ridicule. Quelle nation? Quel pays? Ceux qui deuxième personnalité parlent mais en danger. Comment le peuple? Le peuple revendique nos droits. Bon, en insécurité totale. Parce que bon, on dit collé là. Et bon, on dit yango na lobby, repentez-vous. Repentez-vous. C'est le temps de la divinité. Peu importe dimension, Dieu est là. Nzambaza Nabiso. Aye Kota la Congo. Ce n'est pas pour rien. Baloba l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas pour rien. Dieu a révélé na Folfano, Kolobanaeke, l'Afrique est les formes de revolvers, dont les gâchettes se trouvent aux Zaïre de Mobutu. Toko beta gâchette, on a pour la libération. Ce n'est pas pour rien, vous nous ikimbangu. Alobaki Mondela, Kokoma Mutumwindu, Mutumwinda Kokoma Mondele, Ezu Likambola Motute, Toyokoloba Bosolo, Mutulo Saloba Bosolo, Atambola Lanzela Nzambe Balinga ete. Je n'ai pas besoin à Batuba Linganga, mais j'ai besoin de la vérité triompher. Pas l'amour à l'okuta. Oko pakolanga mafuta lobo bakisi jello. Frère Oyo, bafuti mbongo soki na nani? Misolo oyo azoki dosala na malili to asala ka to aza moyibi to yebite. Po miyibi yango pe bakokanga bilo parce que Mondela a changé de jeu. Ah kutu basi bakoti ba robot c'est ridicule. Tous les Congolais babanda ko sa main d'œuvre. Oh Seigneur Jésus-Christ. Ba bengani bango, ba tche ba robot. Na poto pe bakotia ba robot. Ba main d'œuvre kozalate. C'est quoi yo zo ki ta kotanga te. Yo zela ka batindela ko mbongo po pesa ko seya. Omoni problème kozana ngo. Po Congo ko bonga. Tozo réanimer yango makambo tozo sala tozo réanimer mama zobela. Maman na biso azala kata koma mais akokufa te. Po na liwa jamais. Po to ko réanimer ye. Toko kena ba mpokene kuchu. Toko luka ba formule tout maman za la réanimer. Le Congo. Et l'Afrique sera sauvée, et Congo sera sauvé, et l'Afrique sera sauvée, et Congo sera sauvé. Peu importe dimension, beaucoup tsunami la Congo, beaucoup sala yango makambo bozo sala yango lelo. Congo sera sauvé et l'Afrique sera sauvée. Tozo réanimer maman za malade. Biso toyei pour maman za bomoy, ba plaire na ba graisse mère dans boizalate. Ça ce n'est pas notre pays. Non plus les Zaïre. Tout monde ba criminalité oté. Mboke komi akolela. Esengo ezate na mboka. Batu kolela. Mikolo tout, mutako yebate lobi ko sala tour anani. Parti au pouvoir. Parti au pouvoir. Bon, la seconde guerre est commise entre Bino. Maintenant, toi les Congolais, le petit peuple, souffrant, maltraité, malmené, corrompu, on est en train de te corrompre du jour au jour pour applaudir Sarabango Kamabok. Betela Rabango Kamabok. Bobo yaki ya Mobutu. Bolobi na Mobutu aye to koyemba te. Muzaye na sentiment na balati la bilamba. Bolobi te to koyemba te. Kabila Kabange aye alati yango la bilamba bayembeli baye balobi biso to ba kabilité mais balati la bilamba bayembeli mais finalement botika lika biyemba yemba botika lika biyemba yemba ebele article le biba respecter mutu na constitution et sengeli mobeko le kondi mutu lo swaza nango otanga katango ntena moko yebaka droit na yo. Nous avons le droit. C'est un devoir sacré. Nous avons le droit. Pouvoir. Si pouvoir est en place, mais pourquoi les loups se mangent entre eux?
Tu es bien d'âge, les loups ne se mangent pas. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Le loup est en train de se manger entre eux. Qui dit mieux? Lelo na kobongisa. Lobi mboka kokufa. Biso na ba prima cour ya la biso. Tolobaka boy. Mais un pays. Biso tous un pays laïque. Tant que bon memi ba prima cour ya. Beaucoup souffrir. Parce que Dieu a qu'au permettre était. Bon envahir toute une nation. Congo, c'est l'image d'Israël. Congo, c'est Israël. Congo, entouré de 4 bibalés. C'est un pays sacré, un pays de la divinité. C'est là où le Créateur a Vandaka. C'est place au Moye Bimaka, dans l'est de notre pays. Congo est en vie. Congo, Oyo, bazo maltraité en mode de toutes pièces. Pour être Zwabomoïté, l'heure est venue, les Congolais bako Zwabomoï. Kabouya l'homme puissant, tchelanga vidéo Oyo, et bongo tokoba. Vidéo ya bangolais bato baliaka bien bauti ne tumba pendant 32 ans si je ne me trompe pas babundi guerre mais aujourd'hui balobi toyokala ki boete baleki na nzela mais bango baliaka bien koleka biso bo avida bamelaka cervege basala makasi mbongo na bango eza ya moke bazala badege mbongo ezo pesé mais balobi non bavota ki Lorenzo massivement et batali quoi yoko boma biso allez il faut dégager c'est ça congolais bon nangana batu tozoli ate to vivre la bilaka nangana osiko tozomona pouvoir yango moko ezaka tanga tanga pouvoir so ibata pouvoir bala insécurité pouvoir bazolela pouvoir lelo babimisi ba vidéo na laxibine ou tu pas langate et aujourd'hui ngana yo to ça ba très très ndekolanga ngana yo to lela ba sikoyo botiki deni to komisu na Totokan a été mandaté en 2018 par les gens de Dynamique. Les lobbies locaux ont conservé les côté parce qu'il y a des documents. Bakomaka. Mais ngai na yo to se révolutionner. Ngai na yo to telema pourquoi ngana zo ko tila bilo pole bilo bolingi molili. Nous ne sommes pas des traîtres. Les traîtres ezali bino parce que bino bozolinga bokangisa minoko na biso précipitamment sans ordre ya mokeli. Na komela bivage mortel et ko sala ngai eloko te. Ils me feront la guerre, c'est permis guerre ya. C'est permis même scandale ya. Mais malheur na yo mutoza occasion de chute petit. Malheur na yo. Oko luka ba chaîne. Ndenge ba tinjo ba bito ko pesa mbongo kelo luka ba chaîne droit de réponse petit ngambo konde la lambaka. Ngande cuisine interne. Chaîne ba ko yamona ko s'en charger na patron wana. Na mukolo chaîne. Donc yo, pour l'océan, tu es foutu. Tu vas pleurer partout à Koleka les amolili. Parce que tu es dans la tinda. Numéro 1 est Tindi, Bandeko Balandi, Ino, passe la merci encore une fois. Oh, merci. Nana batina na bilote boze belé baba sur boleke la tango. Nana batina na bilote. Boza ba divorcer, ba lapida bino, ba boya bino, ba simibi, ta eleki, bolobi te to batama. Président Eli, tu es infiltré. Moi je te dis tout. Oza infiltré na kati pe libanda. Et numéro 1 plus 33 758 52 13 53. Na bandeli li passe langa ino. Pe ba mama ya moto mojali, pe ba mama ya fondation, pe ba papa langa partout bozali na Australie, na Autriche, na Allemagne, bino batu bobengaki. Po erreur numéro moko esalamaki mutu muso abengaki papa langa Adrien na France te wana bayanga.
ezali plus 33 758 52 13 53. Numéro wana nde yango muto yesa l'opération ba osala ba réunion na bango na bato balekela tango batindi mbongo na bango bazui Christian bazui la petit moko bazaki na lobby et là spécial nde muta dévoiler bango petit wana za Jonathan David aye kosala musala l'esprit mauvais venant de l'Éternel est sur vous ngana yende kosala mosala po ete ba pesi bino mission boke na maleke boyoki elengi ya miele. Et David a yé sikoyo. Boké koluka Eliezer, Élie s'est trompé. Baebi se wanate. Moulaï mounenete. David a kouta la zamba ko yako battre Goliath. Et c'est le temps de Dieu. Alors Jonathan a kati la bango. N'a capturé ma message. Ayebi senga maman seya. Ah Jonathan. Au bunda ke tumbano ya solo. To mona ote bando bandi na ABC. Depuis que tu as émission dans Info 24, depuis que tu as émission à SMBDJ. Alors, tu as mon ma belle côté. Bon, l'équipe dans magazine, aux alaka muta droiture. Biso to sollicita yo tant to na campus. Olobi yo okosala musala na yo selon Nzambe. To kanga eloko wana. Et biso to talaka malgré tout to sala ngambo moko na yo te. C'est comme disait un professeur, il y a campus on bazana na IDPS et nani na PPRD wana Kabila ça la fonction na ye. Bon ça la fonction tilelo hein. Mais wana ça qui nous président la tapis. Professeur wana leki alobi. Mutu azoboma mboka oyo. Wana ça kitang balingi ba loba makamna bango mobeko likonzi. Alobi moi je marche avec les Kabila mais na sepela kala makamna bango basala kate. Professeur Anamona qui soutient la Moukousse Bemouindou, n'a habité sur Kakiman exil, ce qui a zani. Merci encore une fois. Na kwebe qui me paye les pauvres vidéos et bien mettre au chat. Numéro oyo, numéro central. Ne Moutouana lobby, maman océan, ngai depuis Inikin, nazomona yo, na ipen tango sa musana. To sola na yo pesa ba référence mususu. Tango to so na les savants bato ba bien mingi na ipen. Alobi nanga na capturé conversation. Mais makamusu c'est ça qui est talinga te dans le bayangote. Nzambe nda justifier cause ya makamba Congo. Pe la traîtrisme. Boko bata malelo. Mais boko bata maté na misu ya mokili. Oh Seigneur ça n'importe qui te. Nako kufa parce que fona kene ko vanda na trône ya papa. Mais nanzela oyo zo lukelanga te wana kosi. Nde numéro yango yo plus 33 758 52 13 53. Des numéros servent yangoyo au bazo travailler. Mais na émission ndeko nga kutu na obenga ote. Na obenga ote. Mais okobunda la mabele. Okobunda la bato na lobunda la bangote. Place au tchema tambeta musoye biangote. Na tomboli na tikyo pa mokeli. Nzambe na nganda ko soda na yo. Alobi, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Alobi, toute arme forgée contre moi sera annulée sans effet. Maëbi singa retour à l'expéditeur. Na zongi seli au retour à l'expéditeur. Na zongi seli yo. Tous les pestes. Ego kangayo. Kata encore une fois vidéo. Trafiqué yango. Moko kuta la lanzambo atindanga. Oko kuta la pela bateau ba kuta no en face. Pe bako kebisa yo. Poto eza paradis te. Okuta na bango. Batu no tout. Oh planifié na bango la Kinshasa. Bango boko ba mitiki. Vous croyez que l'État congolais a capé la bino? Vous croyez que batu ma pinga ba mona souffrance ote bango ba mona? Batu ba ba salaire te. Allez soki na vidéo asuka. Oh Félix alaka ki bango ba osala ba mituka. Boyo kande nini? Ba petit ba salaire. Ya tilanga imoko to succès. Zui. Et kende bisike ko kende mutako ganga nde zui. Oye ba policier soki biso tozi pouvoir bokozala policier kozana voiture na ye mutuka na ye policier kozana ndako na ye azomba bomoni bapetiola basani bapesi mokoko banégisi c'est un langage quand tu promets tu réalises pas mosakoli a prophétisaka makambo ekokanaka te nzambe alobi fo bobambe mabanga bolapide les Congolais vous avez le droit kolinga mutu na yo ce n'est pas un problème mais t'as la nation. Oye kaboli biso do eza mukie des partis politiques des fanakwiti mais intérêt nanga na yo eza Congo qui a envahi
Le pays est parti déchiqueté, entouré de mauvaise foi, de démons, pyramide de diable, il faut te renverser. Alors, banane longa, banana bilaka. Bah, oh, besoin croire na résurrection, réincarnation en Foulouzi. Bah, oh, besoin croire na prophétie. Bah, oh, besoin croire na tumba et ma patriage. Nous avons le droit. Yako libérer. Cette année, eza année ya kolalate. Eza année o nzamba kolobi sabatu. Bilobela. Et bango bazo monande balobi malamu. Yo mwana oza déterminé pour la kobunde tumba. Telema. Ko pesa sexe na yo pa ya mutu nyoso te. Aya kocha super mena yeti sera détruit. Mbala oyo zala conscient pour tozo bundane tumba na nation. Mo pepe koya ko bangate. Soki mo pepe mabe nakota la seyo nako simba kaka kombo na yo Yesu na elikia nanga nako zelonga na kombo na Kristu tokende o mo pepe soki mo pepe mabe nakota la seyo nako simba kaka kombo na yo Yesu na elikia nanga nako zelonga na kombo na Kristu tokende. Naza kosukisa na eloko o Christian qui ko sala pour la ko bebisa kabuya nanga. Mais tu as échoué parce que kabuya est l'homme puissant zakalanga. Aye lokola batinda kiye na mwa ba vidéo monya zo kata wana ya nini océan du Congo pona boya ki eloko na eleka so bana ba pesa ki mbongo. A séduit kabuya sur quelle magie? Kabuya zui Klesbe a Chelie a Bendi Brit wana bomoni a telemi nango lokwa photocopie. Est-ce que mutu aboyile normal? Petit na traduit la justice malembe ko banga lote. Batana ba Orlando te. Malembe po biso tozo bongisa Congo to kozongisa yango na lolenge zalaka na kolongola kabuya la chaîne ngate parce que na yebi makama milimo à comprendre le lo que tango na yebi saka que vous avez le droit de prier parce que to kozala combattre na musala tozo sala batu balingi ngote parce que c'est la vérité, c'est la divinité, c'est votre chaîne de la libération et ba pasaki par makola kabuya il sait makambo asali petit wana ayeba tegela koyebango a dominé Kabuya sur quelle magie? Kabuya a une machine, a Tchélie Klesbe, a passé moi vidéo à la mouké, au monia au tamboanango, pour présenter la bateau, a passé qui est mbongo, na numéro na pesio, balia kabambongo, parce que bango bazana combattre, bango ba bundate, ba telemi baganga, pour passer kabango bambongo, babi malokwa ba boss, petit ba source là nyo se kokanga, batu na bino wana, ba soki ba sala kababa no longo ba ona misala, soki ba zaba miibi ba okanga ba ona ba prison. Ce qui va mettre à la copie, ça met la bangote. Parce que mon flancher m'a belé à colo. Nous avons appelé un pouvoir, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. De marcher sur les serpents. Il m'a ajouté, rien ne peut me nuire. Appelé un pouvoir, il y a comme maudire, puis il y a comme bénir. Je suis Abraham. Yozo maudire, moi je te maudis aujourd'hui. Ma belé n'a pas kawuki. Ma belé n'a pas comme stérile. Okomona Paul était. Yo banda komo dire nga na la kisoke na na force à bonzambe. Que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Okokate, ne touchez pas mes ouins. Yo meki ko toucher nga mo pona mi ankolo. Pona ko ekolo bana na vous croyez que moi j'ai des sécurités? Attends maman déjà tomboki. J'ai des sécurités immenses, c'est vrai, ma maman dit ça et les musulmans ont dit ça. C'est les armées célestes qui me conduisent. Boya ki lobby. Si dans l'équipe de la Katikati. Et je suis parti. Je suis encore revenu pour travailler aujourd'hui. Ingeta, j'ai l'esprit de Dieu. Je suis l'incarnation de Voulouz et Kimbangu. Je suis l'incarnation de Maman Kimpavita. L'incarnation de mes ancêtres. Je ne suis pas seul. Détrompe-vous. Congo sera sauvé. Congo. Et comme il s'est fouillé dans la potentialité, personne n'a pu ravir Congo aussi longtemps. Dieu est là. Que Dieu vous bénisse et merci de connaître en Afrique du Sud. Dans la Dakar, il y a au Lobaka. Toko Tchengo Lobby. Bon, on a soldats au bête à histoire à Congo, dans South Afrique. Ingeta, la vie, les patries.
ou la mort, nous vaincrons. Papa nanga Alfred, na Canada, na maman nanga Clarisse. Merci la Kabouya, l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci na Juneka, adorateur mais s'appelle électrique. Merci na Pape Dieu, directeur recherche stratégique. Et Sango Mokondi, Parabe Miso Bangaï. Merci encore une fois. Namana nanga États-Unis d'Amérique, la Kunjana nanga. Merci l'équipe pour la terre, États-Unis d'Amérique. Merci nanga Mokondi la France. Merci na les grands Zingankouvu. Oh, merci, merci. Merci. Merci la José Lomams. Merci la France. Maman Célestine. Merci. Naba douleur, naba passi. Motelemi, merci. Royaume des diables est divisé. Vous avez vu ça aujourd'hui. Mais Bissobala Nanzambé toza indivisible parce que Mokelinda Zolanga. Mais royaume de Satan, vous êtes divisés. Regardez entre vous ce qui se passe. Pour vous prouver que vous n'êtes pas unis. Mais nous, les gens de Dieu, les enfants de Dieu, nous sommes de Dieu et nous sommes un et indivisibles. Comme notre nation, le Congo, Bakozwa Yangote. Merci encore une fois. Najuka M est le number one au sein de la presse congolaise. Merci encore une fois. Nabino tout, partout Bozali, Congolais Azaka Bongo. Donc, on sala, bango bakoya bako bebisa. Merci encore une fois. Nabande Kotou, Oyo Bozala soutien. King Bukele! Petit frère, petit, place aux autres que nous kokate, bah on est en été. On kokate petit, on a coincé calé. Mais biso to kosali so face à buso baté pour bilo boire dévoiler. Biso ne to kosali sa yo face meilleur pour na côté ya yo ke place oyaki ba kota ka bongo te. Nzambe ya lola a pambola bino. Congo doit changer et notre pays to kotela yango mobeko. Attention. Bakoko à Lumumba, Bana ya Lumumba, na éveillé encore conscience na bino, to kabwanate, na ba, mieti ya bambongo troublé biloté, combat ya Lumumba, patriarche, ya valeur, ya ngongai, petite fille de Lumumba, na zo telema pona koganga, yangol, to bunda combat ya ba valeur. Ingeta la balance zalandu, bakoko nzezalandu, ingeta la bana patriarche, bon panze mission, Bobo Messenojika aime le number one au de la presse congolaise. Oscar, Yanga, Dieu ne soit mon ami de tous les temps. Sans qu'il y ait soyez été fiakoula toko frappé et troublé et rosaliko labino.